ya mawa eso cotisation yango cotisation bazo bela on mukili momba cotisation est mama mona mbonga na habité cotisation biso ba danser Linda Mondela azalaki ba pousser pour ba pesa cartel te fali ba danser affaire ba zaiko ba sa mama tala mwana ba danser nyoso zaito sangana kina image na zana ba journaliste sur internet ba zango to ba landa biso mema ki public momba po to zaki ba danser kombo wana mais ba ça déjà ça alors akadoko c'est ça ki nyoso monde so il y a quoi pour sa famille ça problème te mais il faut pas obéir là on qui mombe ba ka pesa pour biso mbom sur pesa auto pesa ki moko na mboka na otanga mboka on te kapo et ça est sous polémique po na beta na bimisa trop libanda trop a comment on menacer comment mon téléphone sans les autres comment on ça na bana bag ça comme mais producteur wana donc au senti que alinga ka a produit album a produit njoto ko akanga ngaya kuma ko sintenga tiba contrat ba 10 ans chance moi ça na sinanga ke ba contrat ko signer to chika na mboko et comme ça ba zuwa ba nini ngana musicien funa kutana ba fanatique na sola na sala bona sa botan producteur ya pour produit album na njoto et simbate funa na kinda ba États-Unis des plan rêve na ngati na kinda bon ba tout so ba na États-Unis te so ba qui paye ça aux États-Unis habité ce peut pas bandu aux États-Unis pour na habité soit 10 ans OK na États-Unis ta photo na Rihanna na Beyoncé na kam pour nga déjà ni na za boy na beta déjà on na habité mutu na lobia so ye moko ezwe papier Elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzolo, Mwana Souka Nzambe, par rapport à l'idéologie à Made in Congo, na www.elengakongotv.com, avec Tracy Mbelenga, la même magique, et puis Glody Diasouka, côté supervision. En tout cas, Yabiso est raté comme je le fais toujours. Bozala toujours branché. Les autres week-end, après boulot, après caillou, après belé. Est-ce que vous avez un salon de coiffure, un restaurant, un château d'eau, un château rouge, les États-Unis. Vraiment, tous allez fidèles, il y a représentant du nouveau toujours dans le cadre de l'actualité. Là, je suis à Bon Marché. Pour nous, je reçois pour vous aujourd'hui, pour la première fois, mais non vraiment tout ça la peine boité mais les lopins tout ça la boé c'est-à-dire spécial naé tout ça yambanaé tout ça naé par rapport à mon bébé là je reçois pour vous aujourd'hui l'artiste chanteuse ex-danseuse Sandra Lina Baboté oh déjà caméraman nanga assis à la réception de image vraiment swag un bon samedi avant naé mode palais mode selfie mode chombo WhatsApp vraiment swag oyo naïe tokosola naïe vraiment par rapport ya musala naïe puis tout ça ba playback o tokobeta ya ba opis naïe o karaté zobima quelqu'un nzembo awa déjà tokobeta tamo deux chants naïe awa par rapport kaka ko vimbisa idéologie et puis tokobeta pe masolo oyo bino boye bozela wana vraiment ya matanga ya lola kadogo oyo e lobisi mokili ba danseuse bazalaki awa basali loko te batali banande basali loko mais donc nazana awa tokobeta lisolo na donc j'aimerais déjà dire bonjour à mon invité d'aujourd'hui parce que yende vraiment à l'honneur lelo pour tout cela na donc bonjour Sandra Lina Baboté. Bonjour mokili parce que totala yo impressionnant comment on a vraiment te déplacer to yé tout le cas vraiment pour tout ça là et loko na kati ya Bon Marché na bon rêve na caméraman nanga oyo tant moni bise salio ndeni isenga bien makasi na pesi baba na poto nyonso mbote parce que banka tutikala na bango comprend bana poto mbote ba ba soutenir biso ba ba kabela biso ba donc bana poto donc vous êtes très important vraiment bana poto mbote makasi
En plus, je suis fanatique, mais je suis monde entier. Je suis là, dans le monde, il a trop. Donc, je suis là. Donc voilà, elle est là vraiment Ndenge Kaka à lobby. Donc je vous rappelle Sandra Lina, ex-danseuse Wenge BCBG, des papas chéri Jibin Piana Sulutani, l'homme qui a cissé la banane, que je salue vraiment en passant. Et puis ex-danseuse Nakati Orchestre, Quartier La Terre, il y a Quadra, Agbada. Kofiolo Mide, marché central, l'homme de C. James Hall, que je profite aussi pour saluer vraiment Bissika Bazoa Miwana. Ma première question par rapport il y a Sandalina Baboté, Sandalina Batou, un certain moment Batou Monaki aux alliés sous succès au Bungaki, au quoi expliquer Batou absence on a vraiment il y a Tamulayo ni médias tout le monde a pu banner album après aux Zongaki si tout le monde a clip et bandiko les caméras aux Zongaki absence on a vraiment c'était dit à quoi. Bon Naziaki na nga bien na musique na bien na musique obi ke ngam na bana mamba obeta musique obi na sezi nyaso ngam na bana mamba oyemba donc na banda na nga bien na zai mutu à train donc na zappé mutu à train donc na banda ko bemba bien mais eloko ko singa mingi ba producteur comprendre ba producteur trop de producteurs ba ebi na to za na producteur mo boyawa ba ebi na to za na producteur boy ba ebi na zai na 3 producteurs na carrière na nga. Ma producteur ba oya mingi ko produit album te ba oya produit une autre comprendre ça veut dire tant ba oya produit une autre carrière moi c'est ici là et comme ça ba zou ba nini nga na musicien funa kutana ba fanatique na sola na sala bona sa botan producteur oya pour produire album na nzoto et simbate funa zo producteur professionnel ko produire ka album et on monique ya moi absence na za isu na TVT na mona na te po na za style na nga album nzemo na sala playback yango mais non ça la mi promotion te ezaki na komba producteur na changer na yota na komba Olivier na nga crevi futila liyebo apesinga mbongo moko bien apesa nga na kino tsali suna kombo na e tant na yota suna kombo na yebi carte ba poto so bimso bat bazingi ba on déjà boy et comme moi viens on regarder toi ba kal bani il fait via pesa mbongo promotion kota na pesa mbongo promotion te yo mon nga na vana mo na ndako na sala da ba nzembo na ngata 5 chansons eza déjà aussi là peut-être son nzamba sungi na grâce à Trésor LLL Trésor loi pour une des makopa na ngai aida nga trop Trésor loi LL makopa LL donc sur la grâce na ko beta tour na Dubaï tour na Libana bo pour ça 5 clips na mais pour le moment na ko bimisa album te boze l'album à Sandra te na ko bimisa album te faut soit producteur au hasard professionnel yo na ko bimisa album te na ça na promotion nzembo oyo bat bayo kake sanda kuma oyemba na loba pe maloba bien il faut ka banzembo nga nzembo na mingi na loba eza vi na ngai na loba na koma nzembo nga moneti nzembo na yembela vraiment bato batraka bato ka basala bato mabe bato atola ese bolingo ndenge nini azon solo wa mabe donc yo moni ke da mona na suna TVT mais nazali ba o basolo na nga na Facebook bazali na o basolo na WhatsApp bazali ba mona ngai mon père lembisa ko le ka TV boy so baby yo komi boy baby boy mais mouton bolo ba baby na TV tamsu boy ba teta de santé te benga te tuna ke point no baby mon elo ni nezanga ke poza la bien obi ke ba fina so musique ebi biso to tika misalo wa musique to tika misalo wa musique to comment ça biso mo ba carrière solo ebi ke ya passe kuta na batata so belé ba kale belé ba musu baza pour so 27 aux aka bon tala Imo mona makolo nde le kala mokili te oma papa na bino yemo msumta papa na bino afula bana msusu papa na bino momta bimisa bino mais afula ne ba msusu oya vraiment wana to oya ovanda wana vraiment mais na retenir eloko moko lobby c'est très important pour na ba producteur lobby ba producteur bayaka pour na reproduire œuvre te mais bazo reproduire nzoto siko tango yo ma TV belebe mona na nga le kana Trace Africa nga na le ka boy nga na sala boy baloba uso mo ba ba lexa ba politique na ba on te comprendre politique a bomba minae moi actuellement na Trace Africa ya via ne sa bien te politique mélange qui on peut après yo était Simon comment oh nga na mélange on tende nga na mélange on deni yo ebi musala on ndenge bandarati OK boy OK lisolo moko na kati ko comme ke lisolo moko ba pesa ko mo elo mo bien obi muto aza bien pesa ngelo ko bien boto za na au moins deuxième elo ko mi proposer ba ko mo proposer elo mususu
siko otalika msalon da bat na été fait ba monenga dana polité na beba na Yesu na pia kakamon opesi donc on a pesa tendeni na za muntu ata na bakata ba société yo yo ba mwana te déjà musala na marambwana po na ka mwasi obike po na sepela na obike na lela mkomsuna bi anzambi obike ka ngasunga na kutana muntu fo muntu alinga ngonza nina na yo tana itata na bi na kitoko fa basala ngata vilaine po maka mususu mabelu ngwana nzela na ngai kitoko yo yaona koma ya mona beba na ngai bato ba bakisa na bebi po bato bayati po kitoko yo malgré mitika ki mais bazo ya kaka malgré tout na mitika ba ya kaka po chance ezaka beauté te po nga botama na chance na makila yo mo yebi ba événement yebi combien de fois ba événement na sala na ba orchestre bato ba yebi ba bosa na ngate ba événement to sala na orchestre ba événement makasi bato so lobi ko bunga na weza ki parce que balaki mobali wana kofra ki alinga su carrière ya musique te siko nga na kamwe na ye pena kutu na bon marché oza na yo na ndako libala te pona bato balobaki bon ko répondre ba oni bato ba ko za na raison pour producteur na zai na ya kanga makasi producteur na kanga makasi na mboka na otanga mboka onte kapo esa su polémique po na beta na bimisa trop libanda trop akoma yo menacenga comme mon téléphone sans de autant comme on ça na bana box ça comme mais producteur wana donc au senti que alinga ka a produit album a produit njoto ko kanga ya comme ko sintenga tiba contrat ba 10 ans chance moi ça na sinanga ke ba contrat ko signer to chika na mboko muno ko yon France a porter ata wa za ata ba caractère mindele ba étranger monde ils ala ba biso africain za moi passe au monde ke mutenga kanga ko signer contrat 10 ans so yo na libom na yo mobimbo tika na mboka na donc sasa uto ya kate sasa ya kana permission so ki boye na yeso bozongi boke so boke fou disi boke na boke ya kata contrat ndeni na kata contrat ngana dujat ngana espinga na mwana wengeti na kima na libom na nzembo na ngai muto na kima na nzembo na ngai akayemo ka adon akamwa ka po ngana mwana wenge talaka sangisa quartier tena wenge BCBG trop d'esprit na mwana wenge makila wenge tayo me makila wenge polémique donc jamais ici là merci vraiment pour nako limbo la biso na lingala nde balobaka par rapport ya mambo etali album na yo maintenant sikoyo Sandali n'a pas beauté relation ni nisko gardara pour na vie na ojibin piana papa chéri na ndengo za la rasuna quartier pardon BCBGT et puis relation ni no gardara toujours na vie na kwa Draco Raman Agbada par rapport à quartier la tendenge pour zalaka kuna mais GPC la nango ba relation ni no gardara bon avant ton longa quartier latin na gina ba départ notre kuna te na te po le non ta ba danser à l'élo vraiment ta ba présent ba fula bango mais ba danser le bazan gaz ne biso za kité on a évité son na kosi bat ba bien ba danser le bazan gaz ne biso to za ki za ka ke na moment na ke biso to rené peto chika ba petit msuba ozo moi et mo pepe mais ba papa tozo mona ba papa chéri bazo fula bango ba vina su ba rambo ba fula bango comprendre mais ils en a vague ba danser c'est péminane comprendre il faut que ba danser ça mo pepe mo za c'est la pe ba leader makambuto yo ka te biso kutu surtout époque na bino boke poto bo yo bino bakanga bino balinga te bo bima wo ba viola bino ba bilo kana sko et ça là que ba leader pe ba tchamo stop par rapport à vague sika c'est ça non on est za ma Samsung ba salon na salon te pona mona ngo déjà lokuta po eza ba jam so ba danser pe ba kota na bigena eka pona président et là danser pe ba kota ne ti biso gbeto pe to sutu ka makamsu pe mais au surtout qui ezala kaka mais no bio ngo bisa da polémique bi ba fiana ba comment okangisa bato ambo a polémique yana comment yo lobi que non yo bi que ezala kaka mais la société il faut comprendre nous am kolo et là eso ba film susu ba danseuse ba kendela ba présent mais film susu fa kene okese ya ukutape makamsusu oyo ezala pe kaka so izai kuna kati ndo yeba so za kati mo yeba ezate yo côté no ezala kaka ngezala kaka ti bon ezala tende inde mutu na vérité ezala kaka siko likamo ezala kaka ifo yo loba ngo ponga lobi yango te ezala kaka mo to so koli to sa ba carrière solo to sa ba carrière solo ngane si rêve na ko ba ne ba tala mwana ko ba Beyoncé pour rêve na nga pema
tina kenda ba États-Unis nde plan rêve nanga tina kenda bon bato so bana ba États-Unis peut so ba ki pesa ba États-Unis ebité so pe ba bandu no ba États-Unis po na ebité so ba 10 ans OK na États-Unis ata photo na Rihanna te na Beyoncé te na kam po nga déjà ndi na za boy na beta déjà wana ebité mutu na lobea so ye moko ezwe libanga mso ba ngala muliliti donc ngane na boy pelant to beta ba konto ba États-Unis ba kofi to tambola manne na Santa États-Unis na mona États-Unis na zonga ki mais so na zonga kuna en tout cas des ans musika pour na beta Beyoncé musinje pas Jay-Z oh ça na ngaye to vandika vinozaka ya musinje ouais to vandika boye po bakal to banini to bakal to on moni ke biso sa musique sans qui c'est bi ser na ki sintoka musique sans kiss donc to zo chaka no so maboko nzambe donc ya nzambe eleki vraiment. Merci Yanzambe Leki, Karine Mana, la beauté divine de London, Fifi Mana depuis Paris, na pesibino na mote zola kubie na 4 étoiles, Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris, Niclette Douma, Flore Choumé, la patronne, et Francine Moyo depuis Paris, Bibi Chilungela, Rihanna, Domingozi, na pesio mote Nora Digital, moi c'est ici c'est Paris. Moi c'est mon délai na pesio mbote et puis belle va donner la moi na poto sika mbote belé tozoko ba toujours na Sandraline baboté un temps to vendre pena boye lola kadogo adae et ça la gondeni koyoka lola kadogo o azali pe collègue na yo masa na obono ko to tout temps koyoka ki a kufi ça la gondeni. Bon, ça l'est un maman, ça l'est un maman. Pour azama sanga, tu coûtes en la télé, azama sanga, tu coûtes tu faut qu'elle ait tous les foufous, tu coûtes en la palais, tu bengante. Là, kadoka azama sanga, tu coûtes en la télé, mais ça l'est un maman. Adoua kadoka ebe presque on a fait la terre, après ebe presque on a fait la terre. Bah téléphone, tu sors, tu bengana une fois, deux fois, tu n'as des nions, les gars, tu n'as pas des nions, bon. Ama sana pena ba mastate, avec un collègue, ouais, oh tu coûtes en la cas, il y a ça la boulot là, et puis on appelle ça la boulot là. Sala eka pasi na mawayon to kendaki batwazi ba o ba mona biso bazala kana biso to mema batu pepa chic batu ba pepa chic na kapela wana bato mema batu nyoso ba mema batu nyoso to kenda ba kuna staff eza ba video eza na like sino ba video bozwa ngo bozwa tanzo ba video to bena ba kuste poulet ba mamulu ba nazo ya wana muninga daye mo ba cotisation esalamaki wana ba danseuse ba sala pe moi les sanga na mo ba kutani ba lobi non to cha boye pona matanga o to ko mona famille o to ko sala moi jamais bino ba yaya oyo bolaksa bana wana bazoki likanisi j'ai esimbité bino bomonanité bino ba danseuse belé yo na kati mais tout le monde quand même patience ibembo oyo aux États-Unis atindaki quand même contribution na ye chaque Congo alekaki na TV alobela kiango mais bino bozalaki awa bo contribuer te bosale lorote pourquoi ya mawa eso cotisation yango cotisation bazobela on mukili momba cotisation est mawa mona mbongo na ebité cotisation biso ba danser Linda Mondela azalaki ba kuse poulet ba pesa cartel te fali ba danser affaire ba zaiko ba sa mama tala mwana ba danser nyoso zaito sangana ki na image na zana ba journaliste sur internet ba sango to ba landa biso to memaki public momba po to zaki ba danser za kombo wana to memaki public to kena ngo pa ya chic na yolo na kapela ba mona to zana ba image ba journaliste sur internet ko to déjà internet bato batay cotisation ba mona même pas la matanga ba ko to kaka kombo na ete soki watindeli mwa vetaka so ikombe so nini na ebite ya loba bon po yo to sola na vetaka ka aloba mabe biso to sai cotisation so ba danser to eba ke après matanga lo akadoko to mema mama so balandi biso comprendre to kanga mwa boîte mwa boye to bina to sala spectacle en public mon to net to zabo to saki spectacle en public ba tondi na terrasse to beni zambala to bin to saki bani ba image ezali ba image so ezali ba internet ata awa pe okozwa ba image au pouvoir ba image ezali me bato ba ke mbongo to bosale cotisation ya mbongo na bino boke omela na bino bosale staff mais patience atinaki mbongo oyo keneli pas famille oyo keneli pas famille mais wana déjà si asombela lo akadoko cercle si asombela lo akadoko libulu si asombela basale déjà sala lo akadoko si basale kinyonso monde so yi akoko pesa na famille za problème te mais il faut pas obelela on mukimombe ba ke pesa so po biso mbongo biso pesa o to spesa ki moko na mo to sala cotisation o to bato be balanda biso belé plus de soki
plus de 200 personnes monde ou balanda biso wana o ba melaki ba liaki ba salaki nini na biso lobi yango te ezalaka te causation vrai ezalaka ta mninga za vivant obela comprendre OK pa na bango ata ba relaxer na TV te ninga zo te mais ata mama na bango va pembeni ke mama ta na yo tika mninga ninga obela monde azomona na sute monde OK muta kufi obela ba causation za te lo akadoko mazaki prêtresse la ina mitu kambongo nina nina ete so za viva nga si bat ba sepela ba bela ke po ba che causation mu kimombe yo kamon en plein matin na ebité so na ba quartier bat ba kufi balo lopango ete na lopango ete causation ba bela ngote yo mutu zaki mécontent de tchaka ko ngalo baki na public devant matanga ke ba dans ces ignes so ba che le côté ka patience ibembo mutate yango tozaki mécontent ya kokitisa biso devant bato mota ka yebeki organisation biso pe ba danser to ça kité biso be makamnation so ka tchaka kutoko kende pa tchaka kongo te tchaka kongo azela to belaka akina olukela biso so ndinga lukaka makamnene so na sala mais la vie bon na ebité ebité merci ko biso pe ngane na zabona mwana BCBG na mwana BCBG en tout cas ta monika ça kufaki oka iteke ba sala causation pour na monika Céleste donc ngaso na kufi avant papa chéri mta kundanga na honneur en plus na ba camarade ba trésor loi ba rolinga te na kuna ba kundanga sina ndenge ba causation bani comprendre donc ndeza buna sala na BCBG te mais papa chéri okunda oh wana papa na ngati wana pire vie moto pamba Fridaouz mon père wana mutu na ngai donc papa na ngai papa tika bana te mataka na ba concert na sans permission na mataka podium papa chéri sans permission ta na kele au concert lelo na kena mata sans permission mtata droit lo banga te ko matata azata pa yemoko donc yemo to ebi ke sanda na nda ku fa mata il faut amata abi na sa maramnyon so donc talaka nde na za buna sa ku to remix nungu eza kwa na musique pratiquement papa na ngana parking na ko tambusa ngoli susu dozana ki na parler ku to leka te kana ba concert na parler na leka papa chéri to di WhatsApp ku to za to sola ya nyonso on a vu na biso te bo solo la tu moni envia yo moni a complexer bana bato libanda yo sa bato mta passe ya complexer te ye donc so za ya ye au fula yo mais net ngaza papa chéri vraiment Merci vraiment Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris, honorable Papi Diamwana, Inès Mandela, Lastar Lopez, Patricia Mopunga, Maman Godelive, Maman Godengo des États-Unis. Je vous salue vraiment. Venanga Esta, je sais que les nationalistes, Monsieur Mbote, Wivine Batista, par rapport à Yébé Lelo Gramopao Saint James Hall, salle spectacle Oyo, a à disposition à Bino Bartiste pour la promotion de l'œuvre, pour la concert, pour la conférence. Ou bien album na yo kuna conférence de presse il y a 20 ans Bartiste bon la biso na Congo to za la salte to betarate surtout pour ça concert foka mikile quadra grand prêtre à sali salwana tout le monde a caché pesali parce que tout bazo les kabazo betali sur la caché tout bazo ba 5000 100 000 chito auto 10000 Didier Lacoste auto 5000 bandeko ba 3000 pe baza ba 3500 bazali. Alors c'est pour quand est-ce que vous avez contact pour que nous taper na Saint James est-ce que va contacter et pas Virambo tout staff au basala marambo administration ya Saint James ba contacter pour ozana ba œuvre na yo beta ba spectacle et Simba pe de ce zui tant ya ko contacter Saint James pour na ba production na yo pe mbongo na pe ozana pe pour ça mais vie mo ka ebisi mo ka pour na ba tuna ya linge pour na abenga vie pena abenga ngape ando benga nga trop mon vandi boma kalme wa vie ko film da benga za le présent ando benga nga trop no vanda bomo na ya benga sala na santé sande ni bo sande ni mais ye mo yebi bato po na po ngai dena kenda penda katela tata na longwe sika na BCBG na kepa katela tete vie na za posa ma oyembisa ngai na ndo oyemba pona pa pour ça batandi papa chaim ça so chudne ça la biso bien bat basepe na chudne chibe kolomat mais vie faut en na obino faut en na obino ça faut en na obino mo no tolo obino faut en na obino mambo wimbo chiko no peme dans tanga na ba makam na ayembisa ngai sana so mambo obino talaka mais
nzembo nanga oyo lelo na obsela bino playback bomona ke Sandra zo voler mamba oyemba muke na voler po mama tala mwana muta kina kidepa na 2 ans nzembo na sala na kasi na orchestre mama tala mwana donc aka formation 2 ans mama tala mwana pesi nga nzembo bisande koki nga na sala featuring na mama tala mwana be bakali série mo bakadia série bakadia bazalaki donc série bakadia bazalaki yo mo oyeba c'est ba cadre bazalaki moni mama so ça ne fitting na olongwa ya kwa lokwa koma bébé poussé bébé nounous de lo pazane li souté donc kamite moi titre na mon ça na ko ça na mama fitting que ça ndimaki pour lelo azate lo mama ndimi fitting senga be mama tala mona merci na ça la fitting nayo pour singana ba cadre bazalaki banda mbouye Saint James que suis à Saint James aujourd'hui déjà ba contact yo pour beta déjà vie apona battu na ye soki vie azana posa ke ngana ya ko beta concert akobenga ngana ya ko beta nga déjà na proposer ke ayembisa kutu ngai ayembisa kutu ngapo ngana za courageuse ne na za bona za ba courage kwa mama tala mwana na ko yemba na beta spectacle na ezala danger mais vie aboya na oyebisa ngai sanga na bina na zonga na ko bina na talent ko bina donc ye azana susinga na yemba te azana susinga na bina ngomo na comprendre que vie alingana na ye ko benga bisote to yemba za sing na bisote ke to ko buka Saint-Jean sana so nini ana to ko buka ngo to ba master na ba master danger ba yo soma bena billet ba koti ba yo mona ke liboma na bango sandali na bote ndenge au ça spectacle ninga obina me fia za confesse so ta bengisa ba misusu wana ba chanter misusu na mona ba beti betana me ba meli pema ba meli pema ba mo benga ba téléphone nzambi we un jour quand que papa chéri mta reproduire biso ngande tinga boy papa chéri mta reproduire un jour pour aider azana souci embisa biso dans azana souci to yemba to koma lo batu minene donc nga mona souci nga mingi papa chéri pa mta zana na. Merci vraiment je crois déjà na lingi vraiment avant aussi ça comme tu proposais bino na introduction nga que Sandra Line a la playback awa donc je vous laisse suivre chanson toyoka titre na za beta bien eza style liboma eza na kati album na ngai eza 10 chansons mais eza parmi ba chansons na bando bimsa liboso na kati nani album wana style liboma beta bien donc papa na moni na bima donc ba monyo koleleki trop. Merci donc je crois déjà toujours se préparer pour tout beta déjà nzembo ya liboma en playback avec Sandra Line na beauté en exclusivité la chanson vraiment avec Adam Suluzolo. Cette chanson va faire plaisir à celle qu'on appelle Mama Godengoma des États-Unis. Vraiment naebi ke iget Kashala get Kashala na conventry. Vraiment, nous avons le plaisir. Et puis, ici le Conga, vraiment, il y a Blaise Bukaka, le banquier. Mon thème appelé Blaise Bukaka, le banquier, ici le Conga. Géraldine suis Kariana d'Afrique, autrement dit la bombe Hiroshima, Riri, la star sans micro. Cette chanson, et ça a nos plaisir. On se retrouve tout juste après pour la chute de cette émission aujourd'hui. D'ici là, tout la Nanzembo. Merci. Bota Dame sous le zoo, le Fatou Bouka Demol na Montréal. Maman, je t'aime beaucoup. Et puis, maman Kati Mantala, ya papa Oginge, Mbote Bele, Sarah Chikita, Don Beni de Chicago. Na pesio Mbote, Batutu Bolinganga, Jean Mozenga, HD Prêtre. Na pesio Mbote, na pesi Batutu, tout Mbote, de soutenir Rabiso, Ndenge bo soutenir Rabiso, bo soutenir P. Sandra Line ba beauté par rapport à œuvre na Oyo. Moi micro, moi caméra.
moi t-shirt okomi ata kombo na kosala biso bien. Merci Nana Takaza et Sepelisa. Parce que mon t-shirt qui vraiment merci. Merci vraiment la bino tout botala biso partout dans le monde. Abiso ratara na ngote. Mbelo joueur international, Mbelo joueur international. Ouais, Mbelo. Et puis Freddy Akimba le na boaka Chancel Mbemba demi-dieu bâton magique. Chancel Mbemba. Voilà. Ouais, demi-dieu. Et pas betara kitoko Kebano Bolas Abokila. Voilà. Cédric Mapoati. Donc on va jouer dans ce foot soutenir bon on peut pas jouer à biso. Il souffre. Bon on ya peka net biso il faut soutenir bango ba. Bon on va ça le coup mamboka donc ba beta pe kitoko makasi. Voilà donc Talara Maloba Sandra Lee n'a pas beauté drapeau mboka Chancel Mbemba à Tombola toujours emblème ya mboka partout qui ndara donc des midis tu du cœur quoi donc il y a biso za loka motema ndezala car merci vraiment. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette invitation. Il y a Ndegonabiso Sandalina ou sa carrière solo na ya lobi bien beau produit œuvre non zoto parce que lembi marambwana ba produit zara nzoto a lembi na yango alingisiko boulot na ye par rapport to soutenir ye ngana ozuna nga charge à promotion ba chana ye na www.elengakongo.tv poto sunga bandeko tous les charge. Donc d'ici là portez-vous bien. Merci na caméraman nangai Waza derrière caméra Freddy Akimbe. Freddy Akimbe vraiment merci pour na ba image oyo asimbi ba image lelo merci Freddy Akimbe. Merci na batutu vraiment et merci na Freddy Akimbe pour ameminga pe na transport na ye ameminga na mutuka na ye merci pour tout ça là. Vraiment merci. On se retrouve prochainement avec notre numéro. Merci Tracy Mbelenga la même magique. Merci l'équipe mobile www.elengakongo.tv Glody Diasuka. Salanda tozoloko ta papier Elenga Congo Glody Diasuka la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro.